tomona yo. Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Bonjour. Toko banana kombo na yo. Kombo na Mamadou Cheibaï. Merci. Ozana âge nini? 29 ans. Et puis na vie au sala nini? Naza manager na Winnerbet. Ok. Na temps libre na yo o pasakango mingi ko sala makam nini? Souvent, moi j'aime le sport et autrement l'église. Ok. Tango usiko ozo solo na mwasi, bozo yebana ba qualité nini olingaka mingi ko kute pa na ye? Bon, na lingara surtout moi si aza poli. Moi si oyo apriaka. Moi si oyo ayebi ko vanda na mobali. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Et bon ba défaut oyo lingaka ta komona te? Impolitesse. Moi si oyo aza donc la vie infidélité mingi. C'est ça. Ka wana mi balé? Oui. Ok, merci. To kene pas ba fille, to za ba raison na bango poni ba pasoli. D'accord. Kombo na yo âge na raison pasoli ballon? Kombo nanga Daphné naza na 21 ans. Na pasoli ballon nanga eloko ye liboso d'abord aomona naza ja mibali o balinga makambo lata makasi. Nga mobali na linga folata no bien. Mais ce qu'on tire en open na ba pensée na yo et simbate. Et puis de deux mibali o balinga ba iPhone ba nini na linga bangote et simbate. Et puis alobi kalinga baso baza impolite et amona bolingo et singa pe mobile alobi moi sport moi qui impolitesse mo bwe ça la moi genre na relation. Ça la moi genre na relation et puis de trois à moi mki. Ana 29 ans, à 21 ans donc et simba nonte. Banda leoti lobby. Nga mobile pour tous années quand 13 ans, 15 ans et babilo moi bongo donc viens nga quoi. Donc à moi mki. Merci. Aza bajara basolingaka? Bon, na sala mutu te. Aza mutu soki nga na boy parfum ton susu. Ako sepelane oui aza na quand même bien. Mais aza bien. Ah oui. Olinga rolata makasi ninga lobi bon, awa. Eza façon ya moneli ngai. Nako lobate ke non nazabwe. Pour vu que mutu bavanda na mutu ou étudier mutu. Et oyebi mutu te o loba vague mate. Donc c'est un peu ça. Merci. Kombo na yo âge na raison au pasoli ballon? Comme on a Nerija Naza à 23 ans, n'a pas su le ballon parce que je suis grand en détail. Naza mon laï, bon yé aza moi me pousser. Donc na lobby que dans Zabumba là les kanala moulaï mais et simbakate par rapport à sa taille. C'est ça ma raison. Merci. Bajara baso c'est plan la bango? Non. Pour Anité? Non, aza moulaï plus que moi. Singa toza tamane ndenge moko donc c'est mieux. Merci. Toya awa. Kombo na yo na âge et na raison pas sur le ballon. Kombo nanga Amanda, j'ai 24 ans. Pour nanga azabagu nanga te. Di na linga mbali vraiment zala azati. Ni esali baguna ote. Bon, azani bien. Na linga mbali pe yakinda sal ya sport, asala sport, azala yi. Mais il était pardon aza mukuse omnenga ngamba vraiment il faut natali quand même c'est la citana pe na mati et ça la jambe rien. Merci. Aza bagu ya basi sokomoni quelque part koro bengaye pona moi solo? Non. Wanité. Bon, chez nous ba biloko tiana ba tentiri c'est pas toléré. Donc et simbate. Okay. Merci. Toya boy. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon? Raïssa, j'ai 20 ans. Azabagou nangate au fait. Il est kalobi impoli, yalingakate. Nanaza tellement impoli. Yama kasi vraiment, même à la maison, bakukati. Donc impolitesse doit afficher peut-être si on s'est mité en couple. Et être avec une personne qui n'aime pas l'impolitesse et pas la simbate. Tu dois l'accepter aussi, d'un côté. Mais il n'est pas mal, Aza bien. Merci. Aza bajara basolingaka? Non. Poinité. Mais à l'objet déjà, il y a Aza polité, même si à 100%, il y a impoli. Mais à 100%, il faut que le quand même aux ala, na moi, maximum, il y a politesse. Donc c'est simple. Ce qui, bon, là, ça va, mais si, donc ça va pas matcher. Ok. Merci. Tokoza kombo na yo âge na raison au pasoli ballon? Kombo na Rema, naza na 22 ans. Na pasoli ballon na pona mimoni mukie makasi liboso na ye.
namoni vraiment ye aza monene naomonana te totambola boye odenda esimba te yango napasoli balo omoni azodenda ndenge akoti awa azodenda te en fait mais aza monene koleka nga mwasi et puis donc monene te fo aloba ye masse masi te mutu masi azalaka mbinga voilà yo oza mokuse oza monene ça va pas. Merci. Aza bajara basolingaka? Non. Pour anité. Pour démaquillage. Merci. Pour démaquillage, j'aime pas. Merci. To pusana awa boy, to zongela yo hein. Kombo na yo âge na raison pas sur le ballon. Kombo na nga Rit 25 ans d'âge. Na pas sur le ballon ya liboso eza que kotaleka boya sécurité. Pe ya liboso na lobene ke ko prier non ko prier na prier kana kinda l'église na sala pe ambiance. Mais à ce pesi nga te na ndenge ko monika bola moni aza sécurité. Ouais, aza sécurité. Loko nini ka sezo laksake ya za sécurité. C'est ça en fait. Ya liboso na ela za sécurité. Obi ko toloka boza vrai na nyobuna. Excusez-moi pardon. Ah non la lèvre rose. Non, en fait, non, le baro on a mona. Nga yebi non, na linga pe mbal, balinganga. Non. C'est pas ça te na mo ka sérieuté. Non, mbebo na ye, na miss na ye. Miss pesa bien te. Nanan. Couleur mbebo na ye, et sali ke yo mona ke ya za sérieuté. Pe azangi pe moi c'était. Ouais. Merci. Aza bajarno. Non. Parce que nous sommes lobby et ça faux et archi faux. Bah j'ai jamais douté na présence, l'apparence. Souvent l'apparence est trompeuse. Parfois il y a des gens avant nanangate, a hebingate, c'est la première fois tout coup tanangana. Mais ni a juger bon ils ont des gens. Non, il y a que j'étais, il y a qui ça va tout na tout répondre tout le monde. D'accord. Donc même si la Bible déclare moto alignoté. Donc il n'y a pas match. Moi, pasteur, pas comme dans la Bible. Non, pasteur, mais j'ai pris quand même. D'accord. J'ai pris quand même. Merci. To yabwe, comme na yo âge na raison pas sur le ballon. Comme on a Patricia, on a 21 ans. Na pas sur le ballon parce que na moni aza narcissique au fait. Ami lingi trop. En plus azo frimé au kanga longi yangwana na pas sur le ballon mais hormis ça, alati bien, azane bien mais bablo ko na kaka azo trop ko kanga longi. Awo mona aza mutakanda ngasko batakande ici mate ponga na mama na teti. Et simba na ngoto bando. Merci. Aza bagwa basolingaka. En fait, il est joli. Mais le col il y a un lobby par critère. Donc ça va matcher. Peut-être senga ki o se comment mukeba lula yo. Koseka ou kosekate est important. Parfois ceux na oseka soit na posa ballon, aux c'est ballon. Ceux qui azana posa na ngote. Namoni. Ça va? Non, ça va. OK, merci. Kombo na yo âge na raison au passer le ballon. Kombo na Vivienne, elle a 22 ans. Na apparence, Aza bien, il est bien habillé, tout ça. Mais et l'autre, celle qui n'a pas le ballon, il a taille. Non, bima, vraiment, moulaye, panaye, ça ne va pas matcher. Mais sinon, il est présentable. C'est un homme, Ami Lingi, Aza prendre soin naïe. Mais Aza kaka problème, il y a taille, sinon. Ça va. Merci. Aza bajar basolingaka? Non. Bonité. Alors oui, problème à taille. La taille ne fait pas l'homme. L'homme, c'est la maturité, l'homme, c'est la tête. OK. Merci. Toyana suka boye, kombo na yo âge na raison au passer le ballon. Kombo nanga Monica naza na 23 ans. Da lobi ke alingaka basi ya tetite. Impolite mais ngala za teti makasi. Merci. Aza bajarno? Non. Bonité. Aza mince. Aza? Aza mince makasi. Merci. Bon, toya awa boye kasi, otikalaki na ballon moko awa, na kozo kombo na yo na âge? Kombo na nga Judith, na 24 ans. Merci Judith, ozaka na ballon na yo, okoyisa biso po nini? Na tika na ballon po bagu ya mibali nga na préféré na zana bango. Yango ya zana. Otala na apparence na taille, moi c'est dans tout. Na moni lo a faute te. Selon nga. Yango na tiki ballon. Merci. Comment na Judith boye?
aza mwasi oyo asepisaka yo? On s'appelle aller. Ok. Bon, na chance oyo boko ozwa botuna ba question, ongo oza na question moko ongo kotuna ye? Oui. Premièrement, alobi kombo? Judith. Judith. Moi, c'est Mardoché. Judith, avant du wapi? Navai na Njili. Njili. Abota? Oui, na mwana. Asalaka? Pourquoi tu n'es qu'à direct, hein? Tu n'es qu'à. Bon, Ça, c'était trop dur. Mais, dans tes karanandaku, moi, kangabasuki, c'est ça. D'accord. Ok, j'ai dit, tu peux poser ma question? Donc, tu n'as. Au Vandawe. Il y a un limité? Au Bota? Non. Problème te. Au lobby, que ozana mwana, on a essayé à âge mwana, non? Oui, moi, j'ai 12 ans. Et ça va bien? Pour nous, ça va? Moi, j'ai 12 ans. Et maman a 24 ans. C'est qu'il y a beaucoup de âge 13 ans ou 14 ans. En fait, na bote ke wana zana mbine na otanga tema âge au kola lo yenge de na ko kutana mbisika da zim tema pina zale na mwa mke na mone ko longola te on a bote ki ozana mutuna mususu bon na ngana tuna ndenge azana mwana arrivera nini lobi par rapport na ye na par rapport ya mwana donc na yebité. Non, en fait, tema déjà na zui déjà quoi le bosso na olinga te deuxième troisième ekomelanga donc fona tia vu na sérieux pour na luka muto ko pesa mwana nga maturité est bien donc comme ça. OK, yo pe baxila question mususu. N'a pas ngana tuna eza ba genre mbali mususu moi si aza mwana pour le moment boy a ondima et comme na ba moment mo boy akompo déclarer nga pe na bota na nga yete eza te ke otikela nga charge en 100%. Ceux qui ont d'accord qui a linga akutinga na mwana nga wana eza signé. Bonne question. Qu'on peut ses réponses? Bon, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que mutuso lingi nyama il faut linga na maseki na makamnenyos. Pour moi, c'est pas un problème. OK. Merci. Namoni ezo kende bien. Na kobenga yo oya liboso awa na biso. Ya kote ma awa na biso. Boya kote ma awa. OK. Pour tout le monde, il y a une question. Peut-être qu'il y a souka, que c'est rappelé, et l'autre comme kolinga kotuna, ou ils ont chance, ceux qui paient question salité, ma bezate. Vous avez une question souka longi kobaksa? Eh oui. Et là, tu as en rose en relation avec quelqu'un. Relation, nous avons une relation avec quoi awate. Nous avons une relation avec quoi. Nous sommes cause à la soboza matata. Pourquoi il y a peut-être chance? Et puis qu'il y a na matata kuna na qui tente chance soko isimba na tika lipuna. Ya on a tuni. Donc aux 100% célibataire. Vie à mutuza tantôt plutôt te. Na meka ou non. Pour ça meka okina libonga. Et bon yo pose à 100% célibataire? Non, c'est pas ça papa bana na baya mbale. Bon balinga nga bien sûr mais que na considérer na considératé. Pour le moment bon c'est pas ndemoko. Donc relation pina qui amoureuse. Exactement. Merci. OK, ngasi ko natikali na question ya suka pona bino mibale, pona ndeko na biso mobali awa ezali oui ou non. Na otune na yeba colonie. Oui, tuna. Azé colonie. 100% banu. C'est bon yo. Na za 100% mongo. OK. Na tuna lisusu kasi ezali oui ou non. Ouais, est-ce possible les qui non? Oui, hein? OK. Merci. Et bongo kasi pona yo ezali oui ou non. Na retourne la question. Bakisa. Abi avant na Njili. Ouais. Papa na maman baza? Maman zali mais papa zati. Bolimbisa na ndenge na traîner boy pour maman bolingo. Bakina na ngote bango te. Bolingo eza vie mobimba mo. So sali aventure pour reperdre. Na tuna lisusu? Non, tuna ici. Na tuna OK. Pona ndeko mwasi ezali oui ou non.
Non. Bonne idée. Bon, aza bien. Aza bien, maramnyo aza bien. Celle qui a mon nom qui a passabilité. Merci. Okoki kozonga na yo kuna. Ok, donc pour na yo lelo, malheureusement ozwi match te, mais lengna singa merci na ndenge oye na émission na biso, so na kozo micro na yo. Les filles tobetela maboko. Merci.